misusu balobi bachi asali malamu poete bachi ayebi penza kabila malamu misusu pe balobi tala bato balamuka bayei poete bazo ba poste Freddy Matungulu oyo alobaki na États-Unis alobaki bongo pamba te poete babombeli pe poste kasi tolobela yango biso na bino. Merci Nabino Banso oyo bosomba fidélité pour la kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bilombote et c'est kanyo suzo mibino. Betika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino. Bandeko lelo penza tozali kolobela maimanso bazali koleka la République démocratique du Congo. Pambate na la kanabino ete nyoso bazali koleka la République démocratique du Congo na kozanga kate koyebisa bino. Na yango bandeko balandi. Na yanolala no mwa mituna ya bato babale po ete balobi maman océan de la presse olobi minéré kon kaka la Congo mais ezali pe mokili wana mosusu lobaki te ezali bongo na Australie bandeko mosusu pe balobi na Nigeria ezali kasi yango motuna na zone selika kabilo na lobi ete est-ce que bosi boyoka na Nigeria bakei ko bundela kolta to pe na Australie babomi bato kasi bazali ko bomba bato ndela est na yo pamba te po ya kuna nde yango ezali ko sala penza ba portable oyo ngai na yo tozali kosala nango. Merci mingi na chemin ngala molome bon rétablissement et pas ne sozali tala vendre la bato ya mayele et l'équipe malamu yango na biloko boloba. Dis-moi qui tu fréquentes, moi je te dirai qui tu es. Océan de la presse, Azalakana, je qui ai dit, Azalakana Anita Babé, il faut que le moto, Azalakana Guy Mapendo Wabolingo, de la reine, pour la nénité, la humble servante Adèle, maman Mokote. Bande Kotoko Tapenza, la maman elle Kambola Biso Pambate, et monsieur le éveil à conscience PV patriotique, et les binopola, Tolobelani, les abolés la Congo. Bande ba pour mettre en Angola, bon dia, bon tarde. Bon nuit, na herbe, ce monsieur Rokomele Bino. Queen, Olga Lompinga, femme capable de quitter en Florence, Tondomido. Pourquoi pas la South Afrique, Guy Lompinga, Molonganya Nana, Yalompinga Guy, et merveille, Bozana Kinia, Nzambe, Azali, na contrôle. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Grand prêtre, père, grand prêtre. Il est grand prêtre, père. Bandeko, batumusu basepeli, balobi océan fait ya kabila. Eza mabete, kasi awa to analyser ensemble. Misusu balobi baachi asali malamu, poete baachi ayebi penza kabila malamu. Misusu pe balobi tala bato balamuka, bayei, poete bazo ba poste. Freddy Matungulu, oyo alobaki na États-Unis, alobaki bongo pamba te poete babombeli pe poste kasi tolobela yango biso na bino il passe à Océan de la presse ino ya CNT live tolobela yango biso na bino poso kaka Océan ye moko atika lobeke mokoloba ete o Océan zoloba pona parti wa bango dei ali na posa bato baya kokota te na kobenga muta kota te mende dei muto ko ya ye moko parce que maman nyonso ekolo Congo azali na kade ya makambo ezoleka la République démocratique du Congo azali na ngwata koesengo te bana basi tout lelo baza baojana bamama lelo bazali bandumba lelo bazali komona ete bamama baza saboté partout bilo moko bolandaki basi ya basoda lolenge ni basoda tekilo lelo lokola nanu Océan na enoki ngila jendeta lotaki etumba basali lelo kote miso bakopema wana na pasi na bandundu pembeni kaka ya capitale mais bafandi wana nani apesi bango maboko boko ba oba kendaki na nzela ya mai boyebi to bakufa to bazana bomoy na solo atoboka kiliso yango tozali koloba bandeko na ngai tolongola bolema tosola sikongala bino tokota na nkabo ya l'homme puissant en échange pour l'équipe qui gagne notre cordon et à Océan du Congo pesa biso na mwa makambo wana bongo tolobela ba poignos o bandeko balobi na bolai wa basa.
suite aux derniers événements survenus entre la RDC et le Rwanda concernant le Kivu, donc notamment avec la présence des militaires rwandais dans cette région. 140 000 personnes jusqu'à présent ont dû fuir Minembwe dans cette région de la RDC. Les combats donc opposent des groupes armés locaux, mais c'est clairement la présence de militaires et des milices rwandaises qui pourrait faire s'étendre les violences. Le terme est lancé, ce que cherche le Rwanda, c'est à s'accaparer officiellement le sud Kivu ainsi que le nord dont il est largement présent. En fait, le scénario serait que le Burundi est en train d'empêcher le Rwanda de s'installer entièrement dans les régions notamment du nord, mais surtout du sud du Kivu, qui est frontalier avec donc le Burundi. Lors de la réunion entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, les forces armées rwandaises ont pu se positionner officiellement dans le Kivu. Les accords militaires et de sécurité qui ont été effectués entre les deux parties auraient peut-être comme signification la remise totale du Kivu au Rwanda. Vraiment bandeko na banzete bosali côté la vidéo oyo na mendele o biso tulingaka te mais mendele bango bamoni ete pasi ya Congo baso comprendre te malgré baso lia minéraux na biso malgré baso boma biso malgré bango baye ko toko na bango toko mais mendele baso ko comprendre te bongo boni o mwana ya Congo o vanda ko landa distraction ya PPRD na FCC olandi vidéo wana soki tozwi vidéo na poto la kisabino pe lesusu bandeko pe balobeli biso tolo belango po bino moko boyeba 700 rwandais bakoti lisusu balobi bakotika STT bazali ka kokota bongo bino penza boboya général wa biso na musala makasi azali kosala mai boboma bango opération ezali boma rwandais tika ndeko congolais tika te ekolo nyonso ya mapaya kasi soko kute na mona Rwanda toyebi morphologie na bango boboma bango Kagame Congo kotika la cause la propriété privée la yo te yo na mwana oyo azanga tata azanga mama auta soki na Tanzanie wazaka mwana mosala na yo wazalaka mokumbi bituka ya defa yango bino le peuple congolais bozolukela ka océan de la presse bakamo boni pena bandeko nanga bokota na kati ya distraction baimboka Congo Félix aza président te bobombi ya mboka assassin de la République démocratique du Congo ezali bongo Chilolo Ndongi, Chilolo assassin. Batu basali mapona na bango ndeko longwa la discussion babati on les a dit distraction ba côté peuple congolais to telema to bunda océan lobi to bunda ça qu'on koyi qui l'a mais plus que 49 bo qui le connaît femme pekato a qui l'a mais ingete la bana fulusi bande ko banga président o eza président ya Congo te azali protocolaire ya Kabila ndazo sala makambo nyonso pa distrait bino tande bapanzeli so la muka beba bombo biloko pe bino boyebi ko lokola Congo ya mboyo matungulu bokaboli bozo ba poste Félix a nommé so Kabila na est poste ni bino bozo pa Félix na Kabila pona ni bozo lokoso ya mbongo pe bato la muka bobomika Martin Fayulu Madibi yo penza Moïse Katumbi okufa te zika te Pakistanais pour essayer qu'on route toyeba te nzambe la ngai pour la hospitalité ya ba congolais et comme si biso bazoba boye pour la bolingo ya kolinga mutu tolinga ka mutu amour du prochain amour du patrie ba ele biso ba sambo ya lokuta o ekanga me biso la mutu kaka po linga moninga lokoza ko milinga bosiko to kende wapi nzambe la za kolele pa na yo ba rwandais boko kufa na este la biso na minera Congo occidentaux bino bato nyos o bokota bocha maboko ya ko boma biso ndenge na hotel ko bisabilo téléphone portable bo sisi bato mayele botande to za kokufa mais peuple congolais to telema ba mama na nga ya deux to telema bino banso na beti les sociétés na le bon longwa na ba discussion buzo bote la président est-ce que Félix a président médiocre président ebelo ko te ana nyei na moto ana masuba na moto ata ne loko te beaucoup hein nzambe la ngai likambote kasi bamona Rwanda bokota la est mama imai botelemi force ya mvuluze eza la kati na bino force ya mama ki bavita force ya santu congolais o ekufa eza la bino biso pe totelemi ba congolais boya to bunda toza na occupation toza na état de guerre état eza ya guerre ko banga te boyoki bino moko bomoni ne bafandisi Félix bomoni mindele nini sona lo bala bino ba Rwandais bazokota un Rwandais qui kokotize mbongo azwi bakoti pe kuna balobi este bakotika yango te po Kagame este ya tata na yo ya mama na yo mosopi este ya tata na yo ya mama na yo ba congolais bazokufa makila ya Congo minera ya Congo bino bozwa yango lolingi ni ba congolais bozali kokota la kati ya distraction la bokomi kolobaka yango la banzela
Mokomi kobeta yango lisolo. Bobeta yango lisolo te bandeko nanga etali bino te. Bino souci ya bino ezali to benga na bato ba PPRD na FCC po bazali ba monya Rwanda. Bato mosusu balobi o ba Amerika bato ba futi mbongo balobi na ye ateka mona mboka Joseph Kabila Kabange basanga na Félix ndeko nanga finalement ba Amerika bakoboma combien de Congolais bandeko banga ba mindele wana bazoboma ba Congolais boni pona nini kaka bango soki ba yebisi bino likambile bondimi la muka la biso yango kaka ba mindele bato bapanzi yango siko poste ni bakopesa bemba ngo po ya matungulu bolobi bemba siko kozwa nini po yepe na inwenwe bazalika kusolaka na inwenwe bazalika kolobaka siko yebisanga est-ce qu'il faut biso nyeso to wela ka ba poste est-ce qu'il faut congolais tout wela ka poste nani ndalobi ke makambo bazo sala mayango ne kosimba est-ce que vous considérez Nzambe a sepeli peut-être que ndenge bile besoin de ba peuple congolais plus de 120 millions d'habitants plus de 120 millions. Tu as vu tout comme 200 millions parce que tu le statistique à peuple congolais banti. Ba mort pe boni, ba ope basa ko botama. To kufi boni statistique ba mort na kumba. Pona nini ko bande ko banga. Na mine beaucoup ya ngo ezali ko toka ko pela. Au lieu que biso ba congolais, to bi sensibiliser to simba liboko to kotika ba distraction. Oh ba acha sali boy, mamo se ndeko la ngai. Bolimbi sali mo panze sango. Kasi na lipe mo bundela ye ko ko. Et ce sera la tu te la on a quand bandoki la bandoki po to royaume ba sorcier les ala divisé yanza bete yo so moni ba nanza ba se diviser yo ki Paul na Petre ba ki monoko moko te ba boya ki Paul tamba ba ki Paul azali Saul bo bombi ba chrétien mais tant ba ko mona ke te akutela ke na nzambe nzambe ba kotisie ba ko ma Paul yo mona ke ba tambola ke ba moko te bo mona ke be Etienne likambo ya ba na nzambe zalaka o kuni eline makilo ba melaka mikolo tout. Ceux qui ont là comme supérieur par rapport à Moninga, Pakaboué. Mais Bangonio, ce bébé, tu vas te dire, je me suis allé à Monia Rwanda. Pour la nuit, tu allais au bunga les occupation. Pour la nuit, tu allais au bunga yango. Américain dit ceci, Américain dit cela, Américain va accomplir. Qui est les Américains? Qui sont les Américains pour la République démocratique du Congo? Bon, les gars, va décider. Batamaï de la Congo Bazate. La République démocratique du Congo, pour tout le monde, non, les Cambo, Bandekolanga. Mais dès lors, bazali ko kota ko boma na uti ko sele bena mission o eza première partie to ko loba yango ndambo ya makila ya biso ba komona na kati ba portable ba bazo sala bozo kama ote pe ba ko tekela biso ngona motuya po simba ya malamu be 400 1500 2000 mais uti na kolta na yo na este na mboka no République démocratique du Congo oyo moko mona Congo za maléré pourquoi quoi on a pas parti politique pourquoi biso moko to ko déchaîner te to bimato bonde tumba bande ko bangai. Kabila a cause de poste nene au Félix a coupé ça y est là on a fait théâtre pareil il y a Kabila c'est bon Félix bandi ko bangai nani éviter mon lolenge ni Félix à côté la bokonzi pona ni tozonga kaka likambo moko boza ko bunga nani éviter que Félix a oteka Kabila bololé avant de se tout ko bato mayele pe sakani na milimo na boni ya ce côté Kabila mettre stoté na maponamité Martin Fayulu m'a dit ba poner 62%. Kabila lobina kolongola moko parmi bino. Aye a tout qui peut monter à makasi. O tata na yatikele ke mokonzi. O atikele parti politique. O les a mal géré de bolonga le côté du français. Ah! Bande kolanga to longola liloto. To tika ba kamwana na babalabala ko telemaka ko benga ka osea pour la makamaza gitina. Baache asala nano aliyo sala. Akoma ngola suka momoto ndima. Yaya, yali les sangs les corbeaux les renards. Nane c'est mes fromages. Ils ont peuple. Mboka le toni kita. Bazali ko distraire yo. Ah les pasalangai, ils n'ont assez intélève. Ah Gino, honorable maître Gino Mobandi Sanwesu. Bande ko bangai. Tout analyser ensemble makambo malembe balembe. Baye bali baona ba basikile. C'est quoi est-ce que Kabila ça le bien nombre de crimes au bâti ça libère vous baka ki bâti ayebi Kabila. C'est quoi Kabila atinda ba crime bolo ba boma. Makile ba congolais bolo ça moto bâti. Donc là on se pète pour me taper sur le bongo. Moto ça se pète bâti ngala okamwe. Et puis c'est vous se pète ba politique là ba ngala mozo comme ça c'est que la zomo la bala Congo batamaile bazate. Et ça dit point te bino moko bozo ko bunda te.
ezali po ete bana Congo bolina bolema ezali po ete bana Congo banyokwi bino politique ba yena ngo euti pa mindele balobi peuple pour contrôler madame pour gouverner madame vandisa nzala kabila soki ba yela ko nyoka biso wana et pas mindele mindele bato yebse ke nyoko peuple congolais pesa ka biso minéraux to ko tokolaka kabila pesa ba minéraux pesa ba minéraux pesa ba minéraux kabila ko mona ka ba maltraiter le lenga ko ndi basali ba contrôler ba mobutu tout ça division les bani de l'autre à mindele soki kaka mutu moko alinga au 7 ans bamindele bamoni ete mutu peuple bakomi kolinga ye bakomi kolokele problème ndenge babandi kosala Martin Fayulu Madidi mais bino peuple bozo comprendre yango te babandi ko déstabiliser Martin Fayulu Madidi balingi lisusu komba Martin Fayulu Madidi etanga batela monoko bayimboka Congo yango boni bayi kopanza bongo kasi yo mona ya Congo yo obungaka makambo noki obosanaka soki bayika bakosi yo ya solo yo lingaka te tango tokoloba solo boli kofinga boli koyeba te mela miteba boyebi ke makambo tokoloba ezali solo mobomi ya mboka ya lili obomi ya mboka ya lili bongo Félix Tshilombo assassin gangster basangani bango nyonso basanguinaire bakoti mpona koteka mboka Félix na 6 mois asaili budget ya 2011 et pardon plutôt ya 2001 ya République démocratique du Congo plus de 3,5 milliards et signe na voyage na bandako na entourage na bango koleka komela kosepela bazola nkibo basala fête mikolo tu mais yo mona kongwala passe balakisi bakofutama te ba fonctionnaire na telesaka bino na mikomileki bato natra na yebi te soki ekomi combien de mois et déstabiliser yo nanga moyo to réalité pour yo ki la partie X na tikali kaka fixe ko mondele ko Congo ndeko wanga y réfléchir mboka biso to linkita ndeko bato ya mayele bato ya bwanya bokei wapi ba professeur obotangisa biso tozo mayele pala bino boli bilemo boko babilole likolo ya mbongo ndikolanga boke kokotaka bakisi bobosani nsambo bobosani kosambela kasi soki boboya ko sambela tozonga na mpela na bonkoko bwa biso tozonga na bonkoko bwa biso na coutume ya biso ya chaque province bandeko bangai siko bandeko langa boyebisanga mokolo nini mindele bakotombola ekolo Congo soki biso moko totombola te bon moi te tokeyi pena kozinda tous un pays pauvreté sous pauvre bandeko banga na Haïti obayembelaki we are the world eleki muta na Haïti atindelinga $70 ayokinga mawabi scientifique comment est-ce que nga na kokopesa te loboko e peuple congolais elikanasi soyez bienvenue grand prêtre papi obali kitoko ya Finlande boye malamu bandeko na ngai tosola biso na bino tozwa point moko to analyser yango bandeko émission na bino ya éveil ya conscience ya éveil patriotique na yoka kama otela ndenge babomi bato la République démocratique du Congo mwana mboka Albert Dieka akufa le 26 mais ba tripoté ba le 27 asali 29 ans na bandoki wana ya PPRD na la mermende bandeko langa mawana eza kosala biso pasité mama kitoko Monique mwana moso na abundi bitumba na IDPS abundi aza na histoire na IDPS mais tela lolenga kufi yaya pouvoir nini ongalo tozoluka pouvoir makila Rossi a oseto a telemi bino mo boyebi mana ya Rossi lelo baza wapi moi ça Rossi aza wapi soki la activité mona mosa moko kama wa asongola ni botala baluku yo wala kotika biso molandi misawa ye kobondela nga oseyezeli kolela nzambe tata ya lola sakombe kisondo kiseseye tate kiso kisila lola nzakumba ayoka biso mawa mama jasa babaliko ayoka biso mawa mama ya doyi ayoka biso mawa mama to simbali beaucoup la liboko il faut que yo moto habita babin la belle jolie qui est dit la humble servante mama na ngai na Hollande mama Sylvie mama molonga na diwa nzambi papora mentongolano la reine queen na mokiteno Florence to simba liboko Pauline Innocence oboli potiolo soda makasi mboma to simba na gima pendo wa bolingo de la reine to simba na bandeko langa Arthur Ndombasi to simba na Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala na ndako na peso soto ndamo papa Fosca dikese molonga na mama Solange XX na Bella XXL mosiki to simba na ko Arthur Ndombasi to simba na ba mama to telema famille luka nanga mobimba to telema ba mama ya deuil to telema to bunde tumba oyo
Ce que tu as dit pour la nini, il y a parti moko. Oye simbi ba maman. Oye aussi de la presse à télémi. Alors dit tout bon de la tine Congo. Bande kolanga. Congo baba tu vas rebondir à monter. Congo c'est l'inga ino ngeto kobenga la Kabila. Bacha zali mota Kabila. Félix mota Kabila. Ba Souriano bata Kabila. Ba Français Galgo bata Kabila. Ba Olivier Kamito bata Kabila. Et loko nini yo lingi ba ebisa oyo ebité. Théâtre nini oyo ko umela ka kotala ka yango. Longo la pongi mona iboka Congo yo ndozoni okwama. Yaya poto wana. Soki bala kiso pe ngolo lenge zalaki. Ba yebiso ba révolution ba basala. Ba yebiso le lengo ba bunda. Afrique du Sud to pesa exemple, biso to sito bundi lo Afrique du Sud. Angola moko biso to kila kokati. Angola bundi ko le kabiso bitumba ya ba savim pio ya banini. Mais ceux qui viennent au bunda te, quand on va copier ça comme exemple, on trouve ça en France, makambo to zo to en France, makambo Afrique du Sud. On trouve les mali boma boye ko ya. Mandela telemaki jeneta lotake tumba abundi apartheid babundi molonge ni Winnie Mandela kota ki peli kambamu oya bino basi waka koseka maka beso ki ba mobile no zwimbanda yo ala mbamba balanga ye salanga boye kokota ka bakisi okena ko luka bazakala bobo mina ka mibena bino basa ko pesa ka mibena bino nyoso ba konzola basi ba rwandaise pour ni po bazo manipuler bino bango tout ce côté ma source la bango kamera ko pesa baba rwandaise olingo ya telema na molongo zwande ko na rwandaise botele bala mibale et un métissage de la République démocratique du Congo zo kamante tala lelo de ko la pesa zo bunda kuna général la telemi ya mabe alobenga na kota na bunda ba mai ba telemi ba lobe bazo bunda na ba tchadi ona ba Burundi ona ba Cameroun ona ndeko la ngai pour la nika kayo moko lo déstabiliser ndeko o c'est ça kayo ko lo ba ka kayo ko finanga ma fingo le balemte penga na lingaka j'aime celui qui me critique al fait ma publicité pour ceux qui bazo critiquer ote ça veut dire bazo tcha okate ndeko la ngai ceux qui ba komi ko finga yo ça veut dire ba tcha oka ba mono zo sala musala kitoko ba kula ka lo sako ikinyo isa konkoi qui l'a mais plus c'est 49 mots qui le compte de fond P4 papa imanzinga azoluka yo fungola miso ko lela teta monini makambo zo mona to zo mona te biloko abozo mona te balanga nze ba yembeli binote bolenga boko bambe Félix a fanda teta o bilo ka Félix a kata itumbala ka teta ya zo sepelande tala o ako destitué o ba komi na parlement o ba ko moke nani akosi bilo moto asimbi yenda moto azo pesa bato zo fina na technique toto Félix akina na mboka ni l'État d'Amérique a baboya ko pesa maboko akela ko senga miso ba pesa yete biteli déstabiliser Kabila siko ba pesa ye nini calcul moko ba eleki makasi ba bemba gombo bango ba la muke panzani nana panzi la muka nana panzi amo mendelete et ce calcul bazo selezo simba le 20 juillet ba okilete pa ni mwana mwana benela mutelo ndele bosiko peuple congolais yo penza yibisanga olingi skoni enoke ngila bokula ka sako peuple congolais olingi nini yebisanga eloko yo olingi bo biso to landala mi bona to mona peuple kolema boyete olala kala basao okolala na nyei okolala na poubelle okolala makamba be boleli awa kimbuta te bolole gouverneur ba cheli bilongo bila na nko pona nini ngobila bomila banunu yo fote ki ngobila ba cheli bilo na nko balongoli ba député bazongisi ya PPRD soko kumisie boka koswa to tombeli azongisi yo siko yo mona yi Congo soki ba bolingi mboka ya solo mobunde nyoso ekolo Congo bimala na provincial na Sénat kuna bimala na député national oya sape yango bundile ekolo Congo bolongwa poto telema to bunda soki bokele kula bazoyela ka ba perdienne boni biso soko makalo koso ba biso lelo ba vile biso komi en danger ko luka ka batela biso poison ko kele ko tanga ka biso bisika batanga ka biso ko kingabo ko kele ko luka ka biso ko vandela ka biso lotosi to kele ta ko kufa biso beto ko teka mboka to ko mona peke peuple bolema wa yoka kala ete na changer danga pela ke le koto ko la lembo na ke est-ce que soko fait na poto ndo zali malamu na poto bato ba ko kufa te est-ce que soko fait na poto ndo zali malamu te ba mama na ngai merci na mama na ngai Nadine na Toronto numéro accordé ko benga panza yango ba mama nyoso Séraphine ba mama na ngai nyoso vava bino tout ba mama bo benga to kutala kilame plus 49 bokelo lokole fa pekato isa konkoi Dieu n'était le temps tumba na ba réunion bo benga la tous ba stratégie partout vous êtes bande kulanga mais c'est Bob maman na ngai kula na Londres na mboka ya Rita Mawote na fa propre ba maman na ngai fondation Believe itila ngai yo adazete maboko banque fariana maboko banque salaka de to salaka maman Chantal Fitina papa Fosca di Kiese
molonga na mama Solange ya na soleil na lobi bino tout bobenga to solola to komi na biso na suka yango biso to telemi to lobi opposition à la République démocratique du Congo et simami na ba mama ya deux yi Guy Mapendo wa bolingo de la reine humble servante adieu le maman Mokonzi ah Anita babel faut pour le monde joli qui est dit to soki si aba ndeko balandi yoka analyse oyo to solola penza biano euti pala bino longo la distraction to telema to bunda pombo keza na kati occupation to ko kamwa tango Kabila akosimba est soki Kabila simbi est ena katumi bayokani balkanisation obo bande ko boye salami merci mingi na soki a Martin Fayulu Madidi Dieu d'état le tagi tumba telema papa osimba peuple congolais lomba na kati na bango yo zala omoko peuple za la simana eno kingila bele pio betiki bokulaka to tambola merci na bino nyoso bosimba fidélité yango na to analyser na lo balisoni il faut que yo moto nyoso na sina lobi merci na bino nyoso ba maman Nzambe apambola maman Angélique apambola la reine Queen na mo kitene Florence Fatou de Bido apambola bino nyoso mais c'est comme nyoso bozali vive la République démocratique du Congo vive en tout cas paix à son âme na Albert Dieka komo ya katako bino na Sankoro tozali koya to sala investigation et mon amboka Albert Dieka ba bomina nyoso boza kimia témoin ba yango testament na yego sala kama na c'est la pesa libino ta numéro na réseaux sociaux bobenga pona na bengi lelo eza ko somika sama boyi kamba matando mingi na kabuya l'homme puissant l'imbattable l'incontournable eh moi na mobali l'homme puissant asimbi caméra asimbi coordination to ko bali souci merci na mobali ya pembe pour ça la montage besoin mobali ya pembe tous les mignon garçon à ce merci mingi n'a pas payé directeur recherche stratégique merci na sama mokonzi par émission banda merci pena pour beaucoup na journaliste belé ezali bon na mopanzi na ngamosi ya mbinga Mariam Bambeli ba Djibril ozoki pe koto mosi ya mbinga Denise cri du cœur encore une fois na lingi bino koleka bino bo saboli masimo aussi andiko masola for les petites sœurs bye